bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà, après le week-end, place au travail, mesdames et messieurs. Dans quelques jours, je pense dans une semaine et demie, la série de vœux va prendre fin. Et voilà pourquoi nous devons continuer, bien sûr, à vous présenter nos vœux le meilleur pour l'année, bien sûr, 2018. Mesdames et messieurs, vous avez eu cette chance, bien sûr, d'être branchés sur Africa Info. Et bienvenue dans cette émission, bien sûr, intitulée Culture Info. Et surtout, avec la deuxième partie de notre invité, Kapara Langonzo Charlie Balaka. Une très belle émission qui vous a fait du bien pendant le week-end, mais au moins, voilà, au début de la semaine, nous avons pensé aussi à tourner notre deuxième émission comme promis. Voilà, aujourd'hui, nous sommes quand même avec Charlie Balaka, voilà, qui nous a émerveillés pendant le week-end. Bonjour Charlie Balaka, bon début de semaine. Merci Frank Stemai. Merci à tous les bateaux bazar au Talabiso, Ezalana Kin, Ezalana ba province, Congo Mobimba, Afrique Mobimba, Europe Mobimba, Amérique Mobimba, Nazu même appel batazo bien na Asie, na Australie. Je pourrais dire que merci Nayo. Osa vraiment suivi. Merci. C'est pour la première fois na vie nanga na komana ba relation ébélé surtout na Europe. Les gens de Paris, Bruxelles, Londres, Suisse, Afrique du Sud, et j'ai vite senti que non, vraiment, vite, c'est pas Nayoza Makassi. Merci. Je t'en prie, Charles Balaka, merci beaucoup également pour la disponibilité à temps. Mais par rapport à Bato Babengio, Mingi Baneko Zunga Malobanini, où y aurait retenir. En tout cas, Mingi Zaba félicitations. Ok. Félicitations, puisque Ngana Vinanga. Na jira na lingara lokutati. Je préfère vivre avec un démon qu'un menteur. Ce que je ne peux dire à la télévision devant la caméra, c'est ma vérité. Ezala ya mabi. Ezala o esalanga boyina boyi. Eh ben je ne me gêne pas. Ngana se gêne raté pendant le balé passé na ngai neti ngana lo ba keno. Biso nzambe ya permettre biso te keno tous à la ba na ba ya. To botama na famille moko normal. To tanga na ba classe moko normal. Donc biso to za ba na ba ya te. Siko ko kola na biso nde permettre biso peut-être mamuke koye banana bana ya ba ya. Mais et qu'on empêche ngate que nous a changé papa. Nzambe moko yebaki pourquoi a permettre un monsieur na bato sala na kombo Cléophas Balaka nzei abotanga Charlie Balaka. Une dame na kombo ya Mujinga pe à son âme ma mère oya zara sosote abotanga mama Elisa Mujinga abotanga. Donc voilà. Bato ba benginga ba pressenga na ndenge ya vérité nanga na lobby vérité. Et puis je vais rappeler aussi aux gens que non oyonga na lobaki eza lokola évangile selon Charlie Balaka. Omoni wenge eza lokola livre Bible. C'est-à-dire ngana kobeta onga na yebi ezana bato ba yebi wenge kolekanga. Très bien. Ezana bato bazana ba histoire a wenge onga na koyeba te. Kaka na émission to salaki na ya un monsieur qui m'a appelé à partir de Londres qui s'appelle Pichum Poutou. Très bien. À moins que je me trompe, c'est vraiment un ancien ya wenge. Oh écoute yebi ba vérité ya wenge mususa yebi sakinga to solangne pendant 36 minutes à benga kinga. A expliquer nga ba vérité mususu et puis à ma grande surprise azapende konanga ya lemba ya vanda côté ya ba salongo côté ba masananga ba selema njombi ba masananga ba emelia avanda kuna a benganga a ebisanga ba vérité musunga na ebite puisque wenge eza ya ba Didier Masela eza ya ba Weranson biso to kuta wenge. C'est-à-dire nga na robeta lisoloka onga na yebi et puis za na masolo mususu pe nazalaki na wenge mena yebite. Ils appellent ma solo muso batu super bazana wenge ba yebi ngati. Ils appellent batu super bazaki na wenge ngana yebi bangote. Donc c'est-à-dire eza lokola wenge za nzete eza branche o ngana zo ba moi Charlie Balaka nazo détailler ba détail nango. O ya yebi kolekanga aza o pa yebi na se kolekanga aza. Encore une fois
bana mai tout balanda ki biso na opesa bango merci et puis naza wana pona bango et ça linga plaisir na si na bemission no bano boka bana poto sikoyo puisque il y a des gens qui m'ont appelé donc loko la pichon poto j'étais sali c'est vraiment un garçon oya komi aminanga na rapna ba masebele na poto te mais vraiment na liste à travers émission no j'espère que nous na comme na ba relation na poto merci vraiment merci beaucoup Charlie Balaka c'est très bien d'être reconnaissant nous également nous sommes très reconnaissants parce que vous avez na mobile ko sala mo pesa biso temps quand même tout servir et bande rebelle ba hôtel biso à travers le monde bande rebelle ba CP na émission wana ils étaient vraiment très contents bande rebelle en tout cas ba musu ba kombe ko yate mais président Denis Ngambani yoto na kin awa mais azaki ko seka bina bande l'émission na c'est na bande c'est le président Denis Ngambani je le salue aussi président Adonis Ngambani Motema ya Julie Kitima. Motema ya Julie Kitima. Julie Kitima bayemba wana. Julie Kitima ofeza. Voilà, Julie Kitima o bayemba wana na yoga kaka na bakombo na pesi ye comme mbote na mobali na ye président Adonis na pesi bango mbote surtout ba V. Tozo clôturer j'espère que non janvier na émission à travers bango na pesi vraiment président Adonis et puis Julie Kitima ba meilleur V pour na 2018. Merci beaucoup Charlie Balaka. Alors tout ça là que j'ai introduction à deuxième partie émission. Voilà, tout quoi ce qu'on va faire. La mingi marambu ya quartier latin international parcours na yo na quartier international mais avant qu'on quartier international tout en étant na Wenge musique maison mère Charlie Balaka na habité qui Wenge côté la qui makasi bande ko bele wana sepe na Wenge mais ndo comme une provocation vers Koffi Olomide parce que danseuse na je cite bande ko bele ceux qui ba sona so mingi bo na poto Anya Star, voilà. Patience Ibembo Pachanga, la star, Bibicia, danseuse on dirait 4 bouillés, Yozo na kasi la toko tsibango, Wenge musique à maison mère. Pourquoi comportement on d'abord les gars, il y a grand frère Koffi Olomide, Oyo benga mon fils à l'époque. Bon, c'est la réalité de la musique hein. En réalité ngai na yebaka Pachanga te. Oto benga Patience Ibembo lelo comme leader ya orchestre nae. Abenga kanga ayebaka keno nga nazaka directeur à cabinet wera na tambolaka na wera tangu yena Koffi Olomide simbaki te alobi keno akota maison mère abenginga tokutana na butu na face ya kamo butu na basa banzete tokutana wana benginga alobi keno fa kota maison mère tovanda wana tozo solola na ngala saka to maloba mais mingi baloba Koffi kangela ba danseuse na ndako comment se fait-il na butu abimaka do bato bakosaka te bon lokuta mabe na mona ba danseuse bazako vanda wana meko kangela nanda ko c'est trop dit pour bazako bimana bango bazako bimana bango ko kine puisse ba danseuse wana pe ba na ba jona bango libanda ana besoin er moko vana pe pemena jona ye a sepelisa moi ça linga mobile fa sepelisa pour to que to zonga moi ça Koffi Olomide ba to ba bi comme alia ba danseuse donc chaque week-end ba danseuse bazako bimana bango ba kende alors Pachanga bimaki ayi koluka ngai wana nga na maison mère abifo na kota maison mère ngai bise ndoko lo lobi nanga oso koti maison mère mais ça là que no de la forêt ba période na na Paris à ça quitté j'étais obligé na bise moto za l'été tozo solo la wana na Pachanga na basa banzete na butu na face ka mo butu wana toto payer de ndo moko za na venir bima wana tozo damena Pachanga to surtout ka nzoka mutu moka mona ki biso wana bengi Koffi Olomide keno na minito ndenge za boye Pachanga bazana Charlie Balaka na basa banzete na lemba mbala moko partir mikili Koffi Olomide benga Pachanga ndenge ozana bozana za nzete na boy ngana Pachanga to kima na kota na mutuka na zoya kota na mutuka na kima nae après lobi na ngona zuye na memi na maison mère à côté maison mère j'espère que non bato batala clip ya alerte générale ba monaye et puis BBC aza petit na ngape alemba petit mo kitoko na moni akomande munene akoma yoka basse munene na total dernièrement na télévision BBC automatique petit na ngalemba yebi quoi donc vrai chéri yepa yaka na maison mère donc ngam na lukaka bango te bango nde ba lukaka nga ezape lokola ta na kotaka na quartier latin ezana ba musicien o ba kutaka ba orchestre so ba lukanga ba kotaka po quartier latin net ba J3 net ba G5 chipoyi ba lukanga donc ba danseuse wana petit nanga Anya Star ye awutaka ke pa Koffi penza te on dira utaka viva la musique
Anya Star azale ki Bibiche Makoma. Bibiche Makoma aza meilleur ami ya copine nanga ya kala. Raymond Diko za kuma vana na Paris, azaka Piringa, azaka mwasi nanga liboso na balaka na mokili. Akoma na Paris, donc à partir wana Anya yo kolukanga ke no fa kota maison mère na zuyepe na bise ke no ndengo za boloko solo nanga okoti tozela de la forêt. Parce que solo de la forêt ndengini parce que na solo de la forêt que no ba danser wana ba ki toko ba bien ba propre misuni tozana besoin ba pechona ba ya pour bakutana ba Linda na ba Gisèle pour ezala bien de la forêt le bien yoka pakala ngonzo déjà balakation lobinga na loba nini yo no na peso ka rapport ba pechona fo bien na benga bango ba na la samba ba sala test ba kota mouvement na ba clip ya alerte générale au témoignage j'espère témoignage bazaza wana babinaki et puis voilà c'est ça la vie donc biso toza bato yo toyebi ndenge nini bazwaka musicien na orchestre bokoti toyebi ndenge nini bapanza ka orchestre ponga so bina panza orchestre na kopanza so no bipe na soutenir orchestre no pe matalikolo na yebi nini basala rapo orchestre matalikolo mais wana na panza ki orchestre profiter bango nde ba kolukanga na memaki bango na koti bango puisque bazalaki ba bon élément bazalaki ba vraie danseuse kitoko talaka misuni zaka na nzota BBC talaka misuni zaka na pachanga talaka mwindo naturel ya anya ba période wana bosiko ndire ba komana bango ba sabata mabala ngana zo ba période wana kwa donc mibalo ba Gérard lelo kati pe libanda na bango ba eskizenga kwa mais nazo beta histoire kala histoire kala ka pakala ngonzo Charlie Balaka donc alors na répéter que mibalo ba Gérard kati pe libanda na bango ba limbisanga mais histoire kala ya lelo te. Voilà, tu comme ce qu'on a mal Charlie Balaka. Voilà. On a le roi de la forêt Boyokanité parce que l'administration Wenge à l'époque, mon production, bah bazala qui on va comme déjà combattre yo. Aux aguets sur l'est pour le roi de la forêt pesa ko 190, ou faut pas pesa joueur, yo comme tambo nango. Yango ibisa to comme na. Oui, ba pesa kinga yango, et ça la pesa pendant 2 jours, après ba botola kinga yango. Ba pesa ko tambo pendant 2 jours. Pendant 2 jours ba botoli yango et comme il y a bureau ya Wenge, mo mutako tambo nango zaki bienvenue tenta, on dirait monib, nan ndenge pesa no nantango ekenda ki na ebagi te quoi. Na éviter en tout cas il faut benga Elliot Mondo be place comme yem da koza mieux placé pendant royer bango bien monib donc na ebi société so ekenda wa. Donc le maison me revient on a parlé quelques temps après Master Mutange combo au téléphone Guy Matondo aza parolier à travers na Koffi Olomide banzembe belé donc yene mutabenga kingai po moni kolongana na maison me nga nazwaka ba menace belé nazwaka ba menace belé bato ba côté na ngati na palais lisolo nazobeta même na parquet ba yebi yango parquet ya Gombe awa nga bazako côté nga ba côté nga na palais na ba minuit ba 1h bangana pocho nini ka po longwe na yo to kena biloko onye bon ya on a fait que notre constitution Wenge to sala ngo bien te to sala ngo bien te nga ba côté nga na palais moi sinanga na zema 6 mois mais ba kanga moi sinanga ba bamba ina mesa vitre moi si na 6 à 7 mois maman na Strelirno de Wanderborgen moi sinanga kala pour mikolo yo état civil na komana moi muke célibataire ti mukolo nzamba kotindela nga oyanga quoi donc maman na Strelirno de Wanderborgen rondo penato ya 7 mois bato ba côté nga ba kagulu pena na ba capiche ba côté nga na kokoko madame na nga singa na zo na ye nzoka nga na zalaka te ba côté le ba kabato balata ba kagulu wapi Charlie azate po ba yaka pena po ba renga ba kanga na ba bambanga na mesa ba madame na nga na zemi na mesa madame na nga zo ganga po na ofuta appartement moko na lemba wana pembe na terrain GD bato na ba kita ba kima. Vous comprendre? Ni la que baza bata Wenge Charlie Balaka pour vous pété. Bon, rankine nazaki nango période on ezaki rankine na Wenge. Ce qui est vrai puisque même pas ça, nga batindela nga kutuna ba étudier ba menacenga ba ikiro ya ba kuluna ba kotinda bango ba menacenga. Ozonga ba comme musuto ko tanga te pona respect mende ça va quoi. Doudou Montire je te salue en passant ancien militaire massana journaliste à CCTV. Charlie Balaka, tu évolué Olongo Wenge pas seulement to épinglé mama parce que bato belé ba koza na confusion na mitu na bango voilà et loko nini oyo olubi rankino ina nka ya Wenge bane ko finga le roi de la forêt bane ko finga ba administrateur à Wenge ou quel genre de rankino nous avons contre Wenge à dire vrai ngana muta Wenge na muta vérité j'avais des problèmes avec Weranson était nazaki na ba problème avec Monib production venanga mikolo santé za moi bien zongi moi bien nazo senga nzamba songaye c'est-à-dire za ba kamweleka j'avais des problèmes sérieux avec Monib production la preuve n'est que Monib fundanga même na parquet ngana kena na parquet a on a que okuta ba plainte 4 na kotanga ka ba tumi balé Monib na moi si moko bo ba funanga moi sa Monib na Titi le Valois
Donc boulega contre plainte ba funda yo na mutu moko. Croyez que donc soko yé ba funda ngo na finga na sala or ezaki ba fausse accusation. Boulega que non soko yé ba kange mbala moko makala. Vous comprenez? Donc ngana kinati ba makala en passant ngai nazo remercier yo moni yango no baka quelque soit mabe ya Koffi Olomide dans un rappel reconnaissant pa na ya. Nazara reconnaissant pa na puis c'est so Koffi Olomide za la kate so na kota quartier la tete menga na kina makala. OK. Vous comprenez? Pour ce Koffi Olomide muta elangai na ba avocat, ba grand prêtre local ba magistrat Chamala, ba grand prêtre local Mukenge Chaye, ozaki procureur Jean Mukenge, bangonde ba edangai pona kolanda la vérité à likambo ba comprendre que non nazaki na ngai innocent nga balanda nga ba ya ko beta ngai tina RTNC. Na RTNC. Na RTNC tuna na ndeko na nga o mamile la ko betelo lisolo ba de donner ngumba. Pour la première fois, on a l'équipe na quartier latin pour annoncer que nous désormais Charlie Balaka n'a commis porte-parole ya Koffi Olomide. Obi que l'état nazo bima wana nzoka ba jomo ba ya wana soit disant que inspecteur ya parquet ba ya ba côté langa ti na kata RTNC ko côté na porte ba bimi lokola ba ba émission. Il fallait pas signaler que nous tous inspecteur à parquet to yé poto kanga mutu oyo papier to zanango ba koma sans adresse. Or nga adresse nanga ebanaki ba kota wana na vidéo émission nazo ya heureusement nazala ki sage tango nazo leka na kotika na porte wana na moni bana moura na kiti siko mwana moura moko yebanga bandaka na maison mère lobi Charlie Balaka ndeko nanga mumbala pe azolo belanga na kikongo ngeme tina betu ngeme kwena na nanzo ya Koffi Charlie ngeme sala mbinga na bi papa Mouké ça la profession libérale na longwe na ngai pas Koffi na ndenge na ndenge pas wera na ndenge normal na komi na ngai pas ya Koffi pour et pas ya wera et se retrouver te ba menace pe leki okuna ba menace za la katenga bi papa monika ndina leka na télévision soki ebite ba kolanda nga ti awa ba ya ko menace nga na yebite ba to landa nga me na yebaki ke no soki ba moninga na télévision ba kolanda po ba koma ko lokisa nga partout nga na ovana suna pale na ngata nga na kimaka pale na komo ovana ke ovana tina kinga sana suka oh papa na kimaki ti pale na kuma vana na kingasa na soka na leki pa mamile na vidéo ko bima nazo bima moi restaurant moko zaki likolo na ke tozaki na masa na Texas Katati aza na Paris na PC Mbote nazo mwa kuka nazo baye leta nazo bima boye sikoyo data la ba jomo bazaki libanda oh Charlie Balaka yonde lombe yo kansa to zo to zuyo ma peut-être ma tete bika na bi di malédiqué porte-parole à Koffi Olomide venant mon père mon cousin benga yo Charlie Balaka mal éduqué donc na évité quoi donc chose à la première na bola tali bolongo na monoko vraiment l'état nazo solo na jomo a wuta kiso na yeba kité a mamula nga mbata moko stemai na ville mbata yo sozo mbata na beta tala kosimu mulai ponga na ka danger na ba kosima milai mamula nga mbata moko na monda ba moins d'étoiles ezalaki ba 13h moko boyime na mona molili tellement nazalaki déjà na colère na yebaki situation ko koya na koye kaka boye jo wana kanisa ikeno na koye kidima nzo na bouteille na bola ye bouteille ya Coca-Cola na moto awa makila mpango mbala moko na kimi na bandi ko kende côté ya la police ya bana moura na sécurité siko l'état nazo ki manzo banso ba telemaki na sanzete na couloir OK moko abima susa lesanga double lesanga siko ko koya na koyaki komanda siko ta nazo ki mamba nazo ganga na musika komanda po komanda wana na sembaki déjà moi logo ke no bayi moi boki posoke yinde et puis na betaki moi ndinga na yebisaki déjà ke no posoke yindi akosunganga commandant na musika tala boye na zako ya mbango mutabet amoni na scène ndenge ba betinga double ba kuma betanga na kati ya RTNC vous comprenez commandant tina siko ba mbila moura boke no kanga bato na ko comprendre makambo Charles alobaki seke eza ya solo vous comprenez commandant atidi bato ba yetang bato ba yali ba yokuta siko ba jo wana soit disant inspecteur à parquet ba kanga bangotu de senso kana RTNC zarana iloko moko libulu moko ezalaka kuna na mai cave bazo pena bato na bazaki soki 6 bakwelanga po moko azalaka na zokisaki ye oya betaki ngamba na zokisaki bazu bakange bato na tu bakomoboka bango na mai na cave wana bala moko commandant bi nzo makamna bino wengeza la kaboye ozo comprendre ngabi commandant na yebisaki ondimaki te
tala ndenge balingi babomanga soko zala te balingi babomanga na kati ya RTNC. C'est grave. Si vous commandez à tout le monde, bino boza banani. Oh, toza ba inspecteur. Ben inspecteur bokoti awa saki ba présenter papier na bino. Même si boyo luka mutu le dimanche et puis na RTNC. Oh, eza zone rouge bakota ka bongota. Kaka bango baka bango kuna na mai. Bakanga bango babwaki bango na mai. Siko tozaki na Texas wana Koffi Olomide na Paris. Mbala moko na ba inspecteur wana mibale batikalaki babengi mokonzi na bango. Mokonzi na bango yoko benga siko komanda ya RTNC. Wana ba mamilela batu tout babimi ya RTNC ya karibu varete. Panique eza ba solo moko soko bengi ndeko nanga mamilela ko yebisa yo. Panique na kati ya RTNC wana. Siko intervention ya moko ya la police ya inspecteur atikalaki ya bengi babengi mokonzi kuna mokonzi yoko koisa mibeko na oya zaki lokola colonel wana. Bayoko pesa ordre ke babimisa bato wana nga naza suspect bazoluka ngai bato wana baza normal bakanga Charlie Balaka bamema ngai na parquet dimanche. On est na RTNC na bimina wana nga na RTNC donc vertige ambate za ko continuer na soko ngosuluka mwa mingai na nzoto mingai wana pata matala tumbo rozwa wapi RTNC po parole. Kala vingi te bajo bakanga ki wana ba inspecteur babimisi bango bapesi ordre siko fo bakanga. Obi ke colonel wana fasha mabe alobia non azobenga mo continue non muto ya zaka kala porte parole ya Weranson kolongwana longo pa ke pa Koffi Olomide yango nde basali boya aza muyibi te aza criminalité. Botala ka mibeko soki mokonza pesi a kosala ni. Faut exécuter d'abord. Mokonzi wana ya yebisanga bina avec mawane longe Charlie na kosala autrement eza mi tinde ute pa bakonzi fo bakene na yo kaka. Wana siko Texas azui téléphone abani ko benga Koffi te azobenga sikoyo grand prêtre Jean Mokenge. OK, procureur. Ozo procureur Jean Mokenge. Ozo mona ngana muta ba vérité so nazo tande ba komba ba vieux wana, ça dit que ça va fait moko réel o eleka. Ouais. Ozo comprendre, ça va fait ba histoire na ko changer te na place procureur Jean Mokenge na ko cha koma mususu te. Tozo benga vieux siko na minute wana face auto dame moi face azo le yamba téléphone te Texas a bengi azo zo vete azo bengi zo vete boluka ke no a benga siko Koffi à partir à Paris ayoko benga Koffi Olomide na Paris. Oh président ngeza boye na minute Charlie Balaka ba beti ya mort na kata RTNC ko tozana ba mami lela awa ba kangie ba che minioto ba che na coffre bazo kenene makala. Koffi Olomide to porte parole na putain de merde. Jean Mokenge za wapi? Koffi akomo benga Jean Mokenge téléphone eze sonné azo yambate. Heureusement Koffi azaki na ba numéro ya bana ya Jean Mokenge soki pe bana misala benga ki moko ya bato bazalaki wana oh papa ça na parlé là lui passe moi le compte boy. Ba passer téléphone et pas prêtre donc prêtre yambi téléphone. Mbala moko nini oh Charlie Balaka bakangi boy na boy. Siko Jean Mokenge ayeko pour vivre na biso Jean Mokenge ayeko benga Texas. Problème ni o vie ndenge za wana bakangi Charlie Balaka na kata RTNC bazo kene na ye. Ambo pasenga inspecteur moko za wana. Texas pas eu téléphone ayisiko pa pesa muto azaki lokola mokonza ba inspecteur wana. Siko mokonza ba inspecteur wana siko tanga monde bazo na téléphone. Oh vieux excuse mutu mo linga solo no wana siko inspecteur na bi yebisa mutu wana azo benga ngai mama ndenge bafinga ba bêtise a dédicacé na systématique auto ko loba na télévision te pona moi respect siko grand prêtre Mokenge pe ayoki déjà que mutu moko fa ba passer téléphone a fingi OK siko Texas ko loba Jean Mokenge mutu wana lobi na loba no boye ndenga lobaki siko mutu wana yoki kombo ya procureur Jean Mokenge azongi mo normal ko yo nani wana zo solo naye na solo na muto finge ndengo wutu ko loba wana ayoki yo yeba naye passer un téléphone bazu pe téléphone l'état ba pesi Jean Mokenge je prends acte ya maloba audio sur lobby mais lobby lendi bokanga Charlie bo me place bolingi lobby lendi na magistrat ndaki bino tokokuna potokuta na poto tracer justice ndenge salaka siko inspecteur wana salié malili qui accompagne ka sololi na grand prêtre procureur Jean Mokenge et salié ko banga mbala moko dossier wana ezaka na maboko ya un certain magistrat ba période komunizaki bafoa opeso nakanga komba magistrat wana azaka mukuse bona parquet a Gombe mutasambisa biso bafoa opeso mbala moko fuite Jean Mokenge abengi mutu wana no ndenge za wana yo tindi bato bakeno kanga Charlie boy na boy to mona na lobby
Ozo comprendre? Ozo comprendre? Ah, et puis si kobanga siko magistrat wana ye moko nkolo dossier azaki na dossier aya wana l'état wana siko ngasi bakanginga minyote bakoti singa na Peugeot destination bazo mimanga mbala moko neti makala. Oh papa. Le même dimanche. Le même dimanche biso tomona makambo. Le même dimanche. Ah, l'état siko bazo bimananga boye pour mission compliquée do bakangi bazo kene na ye Monibe production présent. Ozo comprendre? Oui. L'état bazo bimananga kaka boye na porte grand Cherokee moko kota muto moko bikita wana nzoke zalaki soit disant magistrat wana koti bo bimisa Charlie de ba bimisa ngana ko bima abi nzambe na ngana sala nini na monde musical makamona woko mona yeko vivre susu awa dona minute Charlie Balaka bana ko lela ngam mfungule na makala jomonga kita wana bokitsa bango bokitisi biso ti ba libérer ngana ta la minute ba chakinga ba fongole minute za libre ba 14h ba 14h 14h30 14h pour caribou vérité sili désordre cocaïne caribou vérité sili ba 13h30 ba période on a été ce qui programme nango changer ba libérer kala vingte texte c'est passer un téléphone zo procurer Jean Mukenge Bosolo ana za na téléphone. Allô Charlie, ouais, ça va? Oui, ça va mon vieux. Ba beti yanga oui ba beti nga suka na mbata na double moko ndenge naza boye abi ozoki na zoki te ovimbi te est-ce qu'on continue ko leka na télévision ngabi c'est oui mon vieux je peux continuer à passer dans des différentes chaînes de télé abi bon ça va leka na télévision leka ko loba kaka makambo na yo ko finga te ko krechete ba makambo tu ko kipete mais lobby lundi oya na parquet ya Gombe na kozela yo comme ça kama na binenga na retracer le solo wana puis nga pe na fundaki oyebi na fundaki na ndenge ba agresseur sala kinga ba buka porte na ba côté la mwasi na nga na ndenge ba beta ye boy na boboy na kati ya pale na bato balata ba kago wala siko ba Monibe ba bimi Monibe boule na ye nini ke no Charlie Balaka déjà na minute yo ake makala mbala monga pe na Texas to bani ko kende siko ba chaîne musuto yesiko na Horizon 33 série wana mutako présenter l'émission petit na biso Shada Juma akenda siko ifeza la bala pe changpa mona na rappel susote to koti siko na couleur télévision bata maison mère bazala ki na kana Horizon to koti siko na Horizon moni bazala ki na kati na batu mso maison mère nga siko na kati ya amera ko Olomide Texas a koti siko pour planifier to le kana TV pour nga pe na mo ba vertige mbata moi mi kusa donc na vani moi malila ta voiture salanga moi bien na tala la musika boye Monibe azo solo là na Texas ozo comprendre nga bi non moto fa mona nga pour comprendre que je suis kampaka la ngonzo soko kanginga mpuku na koma kandeke soko kanginga ndeke na kokoma même ngolo na se amai difficile à tuer mbala moko Monibe abima zo ebisa Texas petit omoni Charlie Balaka sakala kinanga oyebi ke na minute oyo oyebi sika na che dimanche me na kotisie makala abi Charlie Balaka wapi Charlie Balaka oyo ko oya katika kote pa Koffi Olomide na minute na kote makala l'état Monibe bazo solane bona yav na simane na yav na bete na boko na yav je suis kampaka la ngonzo soko bominga mpuku na koma kandeke zana se pediso a na télévision Monibe sutuka boy amoninga azui téléphone abi comme benga siko batango boza wapi boya wa mutongo azalia wa botike bonanga nini batona ba ebisi yo comme ko sakana na biso moto wana za protéger na on niveau ko sakana te ouais na ndenge na lekaki na télévision lobi nango pe na ke na parquet pe ba tendre ngai et puis na ke pe tellement nazaki pe na ba avocat ko faire disposer ki ba avocat pour ngai to kutana pe affrontement na Monibe production nakati ya parquet to kutana pe to samba Monibe production ayebaki te nga na tika déjà plainte ya bato tu ba ko menacer nga ndenge ba beta mosi na nga na zemi mese papanza ye boy na boy Monibe pe aye abani ko déclarer le bique non magistrat omoni pecho pourquoi na motema malamu nga na mokonzi ba pecho nyoso mona ka wana ba kulu na wana oya ba mombele wana nga na mokonzi na bango so na ba sali mabe ko sala mabe or ba période wana bazo kanga kulu na me Monibe aye ko lobana parquet yende mokonzi ya ba kulu na dossier baluki Monibe nga kine makala ozo comprendre po ya yebaki te nzoka Koffi Olomide a disposer ki ba avocat et puis noyau ezalaki dire pour nanga à partir wala pe ndenge to mataki pa mokonzi
Talaraja Mokengepe, Moutu Abatu, pire vieux à Wera, et puis pire vieux à Kofi, ceux qui veulent massa Kofi. Donc, on est obligé de faire ma musique, ma moto, tout enterrer. Et puis à partir de là, on a côté qui n'a paisiblement dans le quartier latin. Et puis, ma campagne Kofi Olomide promettait qu'en réalité. En réalité, Kofi promettait qu'il y a une voiture, aux Okawana, il y a un monde qui. Te Kofi Olomide. Contrat na yo na quartier latin. Te contrat na nga ezalaki keno, ceux qui moi si na nga boti, problème ya moi si na nga bana na nga ya ba no s'occuper na ngo. OK. La preuve est que tant on strelir no de Wanderburgen, moi na nga. Abotamaka. Kofi Olomide a libéré nga na mbongo malonga pona ba maternité. Très bien. Voiture a prometté kingai a sombela kinga. Ozo comprendre salaire na ngai à dire vrai, tu te vas na Kofi Olomide presque une année. Nous avons un salaire régulièrement. Okay. Sauf que quand tu as un salaire, et 4 années. Bon, peut-être que tu as un salaire, tu as un salaire qui non. Donc, c'est-à-dire qu'au côté de Kofi Olomide, au côté de quartier latin, ce qui est vrai, Quadra Koraman Kofi Olomide a respecté Malobana. Ce que vous avez la télévision dimanche, lundi aux Aramutuka. Aux Umutuka, on promettre moi na Marambutu ngana aux charge nango. Mais Charlie Balaka, pourquoi pas qu'on va na mutandengo na mutoyo quand même azaki mutema la envers yo bien que nous solo autour de lui mais yo moi tu témoignes ici qui vraiment amené ko photo régulièrement. Pourquoi pas aux qui temps malgré moi ben compréhension ninga la battu nous vivant. Bon, à dire vrai Kofi Olomide na bandeli. Alors, comment qui na niveau ko chéringa ata basi nyo sona linga na mokili moko comment na niveau ko chéringa bongo te. Kofi Olomide, imaginez-vous à l'objet que non mon cher papa. Gada sina yebisa yo. Papa bonne parce que moi on a beau faire ça comme Kofi Olomide. Te, arobi anga papa pour papa botayo comme les ara Charles, agwepa ngape Charles, Charlie. Na sens on a benga ngandi papa ti lelo et puis à l'objet même na ba télévision que seul moto yo après ça rambote pena gombi mutu ezanga. Très bien. Vous comprenez donc c'est-à-dire respect à papa na ya gwepa yango appelle ça repas yanga Charlie balaka balakation. Donc ça qui na sens wana. Kofi Olomide yebisanga ki akoka na makambu tout o ezaka na mokili. Mais na vie na ya zanga kaka Charlie balaka. Voilà, yokuto bakisenga susu na makambu na loba le belingaye. Vous comprenez donc ça qui na sens wana. Na sens wana. Mais quelque part vous avez bien pas Kofi Olomide parce que nazala qui bien. Ah vous témoignez que tout a promis qu'il y a pas ça. Comment se fait-il que Frank Stemai, Kofi Olomide azamutu. Azana mabena ye, azapena malamu na ye. Vous comprenez? Sauf que Nambo na biso ce qui est vrai, ba mabe mingi ya Kofi Olomide et le bamaka tout o ke bolamu ya Kofi Olomide. Asala ba mabe na ye na lobite qu'il est parfait. Asala ba mabe na ye moko ta grave. Ngamo so na bina betelo ma solo o ndenge to kabona na Kofi Olomide on dit makutu te ke muta oza ko chérir ngabongo ye Kofi Olomide. Kofi Olomide m'a fait chier. Ah bon? Oh, c'était mal. Kolega wenge. Kolega ndenge moko bango tu, yango batango tu na mona bango loka bandoki. Ozo komana mona bango loka bandoki air moko. Ozo komana Kofi Olomide m'a fait chier pour na lisolo ka ya ba mutuka. Te pour na ba parfum. Ah, le kamba parfum yango to. Pour na ba parfum. O ba ko mo pao. Ba parfum mo pao apesanga mi balé. A fongoli moko apesinga a pompengai abi Charlie balaka lika na ba télévision que no commenter. Bah parfait oh et puis c'est dans un commentaire qu'on peut sauter autant plus que dans l'ongola yo na parlé Werantonic pour na ngopo aller là mo wana Werantonic mabe aller là mabe parler Werantonic FM azako chrétien bisota la bato bolo ba Werantonic TV ata jeka pamba ata cassette pa ma caméra bo somba te mais bozo ko lobela ngo ba voilà ba chrétien de la forêt tant to zalaka na ozo comprendre. Donc c'était ça. Après c'est nga ba parfait on a na kena ba télévision ba série on a ba Doudou Montiri, Robi Doudou Montiri. Garçon moko kalazaka métier mais c'est quoi comme pembe. Voilà mutulanga. Milâtre. Voilà, asala kana CCTV na PC mbote masananga. Mbiaka ya banda pena ba monde wana na ba radio ngana ibe na ba 2000 ans. Série na zaka na Adolphe Azo sala na radio moko zaka na C. Na MBC, radio moko MBC donc zaki na santé polele kaka boye banini. Wana ba pechoto mona na ba TV lelo bazalaka te. Bref, tu continues le solo dans les canaux de télévision, ndenge zalaka kaka ou pomper parfum si là. 6 mois après moi na vieux a faut ça parfum wana na luka yango na zoate. Et comment tu na niveau parce que abiki non ndenge za boye
le vieux Adabombo la tindi bato na 2500 $. Atinda bato ayebisinga keno Adabombo la tindi bato na $2500. Ige Golondela tindi bato affrété bango na $3500. Bazo ya $6000 wana ko perdre ngote Charlie Balaka na ko réunir force na nga ya moito ya butu si seulement si ozong selinga ba parfait wana to bien $6000 te. Et le kila na mona ngo black. Na kena na parler na lala na tala na 5 heures. Bazo bozi ba yelinga na pala. Na Koffi Olomide tindi biso te ko bendela ye $6000 na ye pa na yo. Imaginez-vous na vendre bien na zongi normal ko. Ngabi oh wana ya na beti ba 11 mois na kata carte là. Ngabi oh donc tato bena ndenge na yoga ke ye yoko. Na la VPA na kota na car na kene na ebisi mon fils donc yo loko longola nga pas de la forêt oya nanga awa pona makamba bo sala nga ba fanti $6000 ngozo tinda bato ya kozwaka ndenge nini ndenge na lobela ke na yaki na kanda obi ko Koffi Olomide na nga na mbele bajona kaya bajona makaka kaya ba na kima bato abimisa ngai abimisa ngai nini na komaka na ba 14h c'était moto moko abenga ngai ezaka avocate na ye que Charlie soko yena $6000 te ya Koffi Olomide nazo porter plainte na parquet. Na moni ngo pena que non. Maman ma sérieux. Oui, ça sou ba fantir te. O ça sou ki wengeta. O ça sou pena ki songa mbeli na komo komona. Ba ki wenge mambo da ya mbongo bu. Na vandi kala mingi te respect na vie na magistrat Chamala. Ouais. Na pese mbote segazaki na yeko bengaye. Allo venanga Chamala. Abi Charlie ndenge za wana bafundi yo petit bino bana wenge bozaka boendeni yo ya ina nekute kokida nete ko fazaka trop sensible na makamne ya mbongo yo zwi mbongo na yezo ngisa mbongo na talaka ngai Chamala soki na kangi yo petit na nga Charlie chaque dimanche le kanate votanga kombo na nga hein po déjà ndenge za so pesa ngote lobi fo bakanga yo na tuni vie oza wapi o nazoka nga bureau nazoka ne soko palais papa na nga nazwa voiture au Koffi asombelaka ngai nzela ya rond-point ngaba o seri wana vie na biso Chamala azovana na pigeon nakenda tie pa ya vie Chamala na pigeon naketi na palais ne plus apesa nga adresse na kepe na palais ne kokota nazokota nakota vie azaki tala na mbwa moko lokola cheval nakota buna kima kima ta osala eloko te o bambwa po aswa ifo na tinda ya swa yo nakota wana Charlie ngana kanga zuma te sala bien te la rango eza wapi c'est vieux tala ba carton oyo ya ba parfum oyo camarade no Koffi Olomide apesa ngai na pompe et si là ça fait le ba 6 mois ceux qui ba 3 mois ba 4 mois 5 mois na ba rappel de société ba parfum on a so pesa ngai que no so na PCT fona donc 6 mois vieux Chamala zonga normal donc eza 6000 compensation yonga ayebisinga yeso ki Adabombo la lobaki aso mamango na 2500 ige Golondela frété kano bandoki bazo soki bandoki na mai bangubu boy na boya betela ngomolo bebele wana total ese lokola 6000 alobi que non apese $6000 ou bien ba parfum na ye pona des parfums or ye moko fongola parfum a pomper ngai nano abi que no popaka ba journaliste commentaka sur yango soki na commenter na pomper est-ce que parfum ne kosela te lelo après 6 mois Koffi Olomide abenga nga po yebisanga na zongi sa ba parfum wana mi bale bien $6000 magistrat Chamala azongi normal azui pe téléphone tabi vanani azui téléphone abengi ko adrana misu na ngabi kolobelo rota bon ce que ça n'a ni problème petit on vraiment dans le faut kanga ye quoi donc je ça ma bato bula kanga on dirait ngana ce qui ndenge ni vraiment na ressentir na ko zaka mutu nga petit on faut o kanga bon ce que Chamala tuni oji ce petit ngo azaki eloko na yo eza na valeur à $6000 ou bien PC oh non comment na kuna na makala to kotala makambo na après c'est pas possible. Chamala venanga magistrat Chamala akati téléphone kokata kataki téléphone ayisinga Charlie Koffi amasa nanga ozo comprendre nga ko mona ninga ba vanti kende pa ya procureur Jean Mukenge o solo ane problème oyo ozo comprendre pour Koffi azaki na beaucoup de considération par Jean Mukenge azako yoka ye makasi azaki vie na ye donc vie ami donc ayoka ke makasi kende kuna kolonga na longa ki wana maman pe na bengi procureur Jean Mukenge na bika no vie na zo na parler
Dans un transport, si à 18h, 19h, n'a pas via Zarouvana, n'a limité na première na palais na côte. Kokota na côte, via Zarodame. A vidé pa ah, Charlie Balarani na obutu bokolukanga, il faut que tu makala, wa bimbonga batu. Les Panzani déjà pas. Et Panzani que non a mêlé $6,000. Eh, on se comprend. Rabivé. Est-ce que tina kota wenge quelque part eza pour na tala rebe influence na bino makambo bo edaka ngai tina kota quartier latin soki na kota quartier latin peut-être nazaka na makala pour niveau monib na bato mususu bafundanga na prison soki bino tembele peut-être pour nga na famille na biso ata caporal la pamba zalaka te ata adjudant chef na famille na nga zalaka te nana ngwa ko défendre nga problème ezali na comment expliquer te tala jour moko boye abimisi ba parfum apesi ngai na ke lelo comme bi donc problème est que bongo à ce qui faut yebi mutu na ye abia vanda wana zonga a peser pour sentir que yaza songa mbele banga ko zano à l'aise ngamo na boma moto azu pe téléphone a bengi na miso na nga chepe mail libre vanani alors ndenge ni munjadi ndenge babenga na wana mais de ça petchona ezande no petchona venir faut que na makala donc na ebitse ko no petchwa asali nini oh. Je salue mon vieux Joseph Pakayiko Mbenkolo. Oh, petit wana boy na boy. Asali nini na $6,000 au pesa qui en espèce ou bien ezana iloko moka teke la yo boy na boy. Oh, to kotala makamana après. Akati ni pe téléphone pour ayibi déjà moto na ye. Abivana no calme et ko sale loro te. Mais entre temps ba comme déjà ko lukanga yi na ba parler po ba fundanga ba kanganga. Na moni choc eleki makasi. On se comprend. Na kimi kutu parler pour ceux qui ba kanginga na inspecteur destination parquet exala makala avec explication après pour nga na na avocat te na caporal te ata major apa na famille nga azala kate. Na batami un certain dimanche na zotala ba chronique musicale ndenge za na kina. Kotala na zotala TV na tala siko émission ya Ziki Sabango et pas ya Virginie Manganga. Na moni siko Virginie Manganga na canal ki na simanae ache ba pano ya ba parfum wana Mopao. Vous comprenez, vous avez publicité pour nous. Tant que monsieur vidé, na bengi petit dans Virginie Manganga na landi mission no danger. Mais na moni ba pano wana ba parfait wana. Charlie na bossa na ki kutu ko benga yo. Oyebi nkolo ba parfait wana. Aza ami nanga azaka na braza auti pari aye. Azo lela yo mabe alobi osalela ba publicité makasi mikolo uti ko leka aza na besoin na yo. Zana peso numéro na yo benga ye. Après un numéro ya moto azako sala ba parfait wana sala ki kolo ba parfait wana Mopao komba moto ngo zaka na braza se collé gram babe yake mpakasa zaka na équipe ne ya babale na braza na super numéro na ben pe jango allô oui s'il vous plaît je peux parler à monsieur se collé gram de la part de qui Charlie Balara. Oh Charlie Balaka oui le porte-parole de Kofi Olomide comme je te rappelle na kati a rappelé nga. Ah oui, mon gars, tu as fait du très boulot pour moi. Tu as fait vraiment de matraquage là que je ne peux jamais imaginer. En tout cas, il faut que tu viennes demain à Brazzaville. Je dois te récompenser puisque parfait, on a nous sommes le bela et comme il est déjà commercialisé. Kofi Olomide funda nga po ebeke no ata to comme na parquet et c'est quand on a le parfait wana et ko salate. Or parfait wana est déjà commercialisé. Le bip moi costume beach mbala moko Brazza. Brazza pena kuma na ngambo jo wana ja tinaki délégation pena donc Cadillac ya mwindo yeko zwanga na kota na Jeep toke bato babi Brazza babi renouveau na Brazza kota Chetemba na renouveau en face il y a une pharmacie ba parfait on les a reteka na pharmacie moko za rampanti wana na koti pe wana bi ke no pharmacie na ngai ba parfait wana ta ba parfait mo pa wango yango na tali suko ba parfait yango yango wana abi ba parfait $6,000 yango yo ouais ouais t'es on combien na Brazza na moko pièce moko 11,000 francs CFA na valeur était $20. Vous comprenez? Oui. Kofi Olomide yebisaki nga keno na ko réunir force na nga ya bututi moyi ngano moko okota makala moko tikali libanda seulement si ba parfait wana mi balé ko mona na te. Vous comprenez? Na koti wana l'état mutala sanga ba parfait nga en tout cas j'ai besoin de 2 parfums d'abord pour notre chambre soit t'inquiète Charlie tu ne rentres pas aujourd'hui oh là là to solo la to lia lelo na zozong solo bina ko peso des cartons ngabi non des cartons ça va l'état zo bon na kota ki na zo balé na chena poche $6,000 hein yango yo c'était pas biso to moni makambo na musique yo ya on va faire suka pasteur lokola na prophète nanga Elisa Mano King Sam po biso sambela l'église mona ba Dudu Montiri. OK.
nazu ba parfait wana yazo sekanga yebaki pete akia futelinga chambre ba période wana na Méridien na lali to renene pe na ba poko ndenge ezala kaka lobi nango na ke na palais na ye ndako neza na avenue au Gay Mamadou azalaka na avenue na bosani comme avenue ba Oranger ba na Brazza ba ko se retrouver ba avenue ba Mandarine ba Gay Mamadou ba restaurant Nora ezalaka wana njonga avant na soko na likolo avant Paris Lix moi likolo kuna na ke na palais na usine ezalaki wana alakisinga pe ba parfum wana pesinga sikoyo na ba marque a crème ba carton pe na ba shampoing nango akangelinga na colis kitoko apesinga ayoko pesanga enveloppe ya 1 million abi oyo motivation pour continuer comme ça la publicité na oyo ça like 1 million de francs CFA dans $1,500 quoi $1,600 apesinga ayoko tikanga na beach tanga ayoko tikanga sikoyo na fongoli vérité na c'est collé obi kene na kena ba parfait oyo na kopesa mibale pa ya Koffi Olomide po futsenga ba parfait wana mibale mais so na futse mibale na boy ko tina ba détail ke ba parquet boy na boy mais so ki la pesi Koffi Olomide ba parfait a comprendre déjà que non na kutana kina yo po Koffi principe na ye différence à Koffi na Weranso Koffi alingaka te so azo coopérer na yo moto sala ke pa na yo ka okendeke pa masa na ya linga bongo te ozo comprendre yo na ye faut boza la limiter boyo kanaki salaire no afutaka yo boy na bo mais okota na ba raison na yete par contre wera zalaka atalalaki atokuta ina masa ne obengi akosoigner orobimiselo comme alonga mbala moko très bien na yebisa ta Koffi abengi ndenge nino kutanaki na Charlie yebisa ina kutani na Charlie te na moniete wangana ozo comprendre na kotanga pe canon na yetango na yena kompe na parler na lemba na tiki ba carton na tiki lar na biso na kena voiture Koffi Olomide sombelinga arobotola ngango tika na zo taxi na koti pe na taxi wana siko ba VGG fula mambo bazo luka ngai ba vina nga sambale ba vina biso lemba ba modogo bote kola bazo luka ngai donc na ndenge moko pe chomeli $6,000 abatu ba 15 heures na kota na taxi lemba Timon Fleury ko kota kana zo kota na Mont Fleury boye Koffi na ke okuté sur azo sala générique ya bo rezanga kombo. OK. Vous comprendre? Azo sala générique ya bo rezanga kombo. Ah, kokota na kota maître Kiwaka, ayisinga Charlie kokota awati. Soko koti awa Teresa bien. Te faut Kiwaka c'est mon ami, aza meilleur ami nanga. Vous comprendre? Ah. L'état nazo kota ka bo Koffi Olomide azaki likolo. Ngana maître Kiwaka comme la discussion bo na kota amoni likolo a comprendre que wana ngai abandi ko gaga ya wana azo kita na parler na ya bu akiti ngape na koti na makasi na ba 15 mois makasi azo sala générique ya borezanga kombo epa na ba danseuse bazo bina modogo jeje fula mambo présent l'inspecteur wana na mona ki bato moko place wana na invité ce inspecteur mais na mona ki bato moko bo mais forme na mona mambila pour na benga inspecteur puisque tant que sur la Koffi Olomide ba yaki l'intention que bazo zela hors de pas Koffi Olomide pour bakanga ozo comprendre l'état na koti Koffi Olomide pe azoya ngape na azoya verrier na kanga elongi makasi ozo comprendre na yembala mo place azalaki na koti loboko boye na koti pe loboko boye na bimisi de parfum na bimisi ba parfum mi balo yebisa kinga yangoyo olobaki kozokela kobenga nga papa soki ba parfait ye mais ça ne vaut pas la peine ko réunir sous ba force na yo ponga na kota makala ba parfait no yangoyo à dire vrai mon fils Koffi Olomide na auto soma ngo na Brazza ndengo lobaki $6,000 na dépenser yangoyo na sombi zwa ce que jeje fula mambo masa Koffi Olomide aye aye ba kutu masolo wana te aye kaka loboko na sima po jeje fula mambo na Koffi Olomide zaka benda bika bango na ba bebanaka c'est le seul ami à Koffi Olomide ou à Koffi Olomide ba vérité ba gondi maté to za na ba concert mususu pour Koffi Olomide mo déborder ba langage je fous la mamba ya même na mixer mo kanga na musique oh wana mfula te donc meilleur ami à Koffi Olomide seul ami oyo ngana mona Koffi Olomide bangaka c'est je fous la mamba très bien. Je sais ce qu'il y a pembe nanga lobi petit ni zo sa petit zo aventurer ma comme no sali ngam se vieux GG yolo ba ko za ndeko na mutaba ndondoti mais vieux GG ngaso na kota na question to sala ngala be rare massa na yo apesinga ba parfum mi balé a fongoli a pomper nga et s'il na kena télévision na pomper nenga yebisa kinga 6 mois après massa na Koffi Olomide a rappelé nga ke ba parfait on a zong selango ou bien a payé $6,000 na wuti Brazza VGG na regretter nga na bino adie mais na yeka pona zong sa ba parfait on a wuto sobango na Brazza $6,000 je suis pas Koffi Olomide yo nyanga la kata
yo blaqué na yo ma kamso benga biso po fiona kana likuku mama ko ndima ko tota na ko beta mbata ko blaqué na kata et comment ina Koffi Olomide kulu na net kana kata pale po bango za ko bango te papa bato ndenge binande ko zomona jeje na Koffi bango mibale donc oya kitaka entre bango de azate ba yanke mo ko ndima ko tota ce que je sais comprendre que non Koffi a fait que bango kapia nga $6,000 or ozaki na ba parfait alingi asim sanga toucha ko tsanga na makala na ofe na makala makamandenge wana mbala moko na pesi Koffi ba parfait na ye juste azu yango a pesi so $6,000 na éviter j'ai bimba la moko tant nazonga ba Koffi Olomide bisinga oh mon cher papa lokolo lobi nazonga la komba ko bengo mon papa oyena ba parfait oye bongo wapi onga na pesa ki onga na bi papa na sala ki oyo yebisaki ka pakala ngonzo au fongola ki pompenga na pompa ki ba journaliste yango wana au considère c'est $6,000 kamate yango ko bimanga na bimaki et sika na lobara déjà que noko kabana na Koffi Olomide yango na po Koffi Olomide pona ya mona on dirait na suki sa yeki Koffi alinga te ba suki sa ye alinga peut-être akangi singa na koti makala na sengi ba pardon soki pe na kozoki sa mutuka ne wana na zongisi après akomi ko mzwanga ina zala lokola bato ya Gérard puisque ngai na bato na kufukuta wana ba Texas ba Kefka bamba baba nani wana tubo zazaki wana ba comme sous banane ba sipo jazz ba Didier Nsiku bango na ba yaka so na Koffi zo banga mais ngana zaka mutu na ko ba non soki na lingi non oui pas Koffi Olomide na zala bo bangi na ta mukete ponga na luka Koffi Olomide c'est Koffi Olomide qui m'a fait chercher et puis avec des conditions zo pesa nga ba droit nanga et puis 100% ngana za mwana wenge ozo comprendre à partir wana pe na ke moi et le kaboye Koffi Olomide zo futanga sosote 1 mois. Deuxième mois, na yeko bengaye album Borezanga Kombo et Bimi. C'est moi qui étais le directeur des quartiers latin, porte-parole privé de Koffi Olomide. Atindi ba image ayeko pesa ngo suke pa leki na ye azako vanda wana makenda Paris na bosani Kombo azakuza na ye Shai azako vanda mina Patrick Balox ndeko ya Koffi Olomide mwana ya mama leki ya Koffi Olomide. Oza ba image wana kino pesa ba mami lela boina boye album Bimi boina ngana ya boina karibu va arrêter mamire la zoto na ngai. On n'a pas confité mokenda on a no sa musala. Na kino sala na nga musala mais ça fait 1 mois na ozo salaire te deuxième mois pe na ozo salaire te. Atini ba image pas moi na ina ke mamile la akoma otu na nga ba image na mamile la. Ko tu na nga ba image te. Tu na ba image pas Koffi Olomide po ba image wana pesa ngo ndeko na ye akinotika na ba chaîne. Nga na yebite. Tango mamile la bengi Koffi kana bengi Charlie abisinga sala ba image te soko pesa ngo pa mutu ni na zonge pa nani. Koffi Olomide nga ebisinga keno na ndengo yebisi mamile la bongo je mets une pause na musala na yo po yote Charlie Balaka muto sala succès yanga Koffi Olomide ozoka je na mettre pause na boulot na yo ngape na zongisi au lieu de mettre pause moi Charlie Balaka kampaka la ngonzo je mets une pause finale yo che pause nga na che point final na musala nanga ya le bien mettre pause c'est moi je mets un point final ya ngana yo Koffi adieu et puis semaine prochaine na ko sepelisa na ko leka na télévision na lo ba vérité nyoso o eleka na vivant na quartier la te na ko sepelisa yo vous comprenez c'était ça la séparation ko ngana Koffi Olomide ce qu'on a minute wana na komi ko boule na zonga maison mère. Mais car c'est quoi? Tu n'as pas Anderson Bakar. Te makambakar kina na teka ki ngoti. Yakar na ngati. Atika po tu na ngote mikanda. Papa ko tu na ngani ngina ngofokar. Na simza ngoti na nyongo ti le bala musuku te kina ngande ngona na lemba. Uzimbongo tika sunda. Ezakar na ngai psanga so ina ya ko pesa nga la condition c'était ça si j'avais accepté de travailler avec lui pour la voiture wana voiture mais folar ezaki ba fokar. Mokolo na zonga de Montfleury ti lemba. En panne 4 fois na nzela. Mbala liboso na vie. Toyota moka mikeka ba voiture ma mikeka ba nini mali. Après yango sikoyo na komi ko fente batu netike no na zozonga maison mère. Or l'esprit nanga na kutana na vie nanga Zakari baba baswe. Na solina Zakari singa no petit nanga tu peux présenter muta komisanga journaliste Zakari baba baswe. Ba encouragement pesa kinga na komi ko loka espace ne ko za espace na CNTV. Très bien. Ce qu'on va confirmer que nous sommes capables de représenter une mission. Puisque nous sommes intellectuels, nous sommes université, nous sommes français bien analyser, faire les camps, comment introduire, comment développer, comment conclure. Je sais, nous avons la capacité de travailler.
tellement te planifier ma camobie pe na réalisateur que dimanche na représenter émission na yisuko yo ko tindela so ko faire le midi que dimanche yo nazo se position na télévision nazo ni maison mère pour dire ba journaliste tout na benga ba masanga ba dudu montir bazo ba Charlie Balaka zo so ka maison mère nzoka nazo ko luka na place représenter ba émission na bengi pe ba masa kofi que dimanche nazo le kana TV botalanga na CNTV émission spéciale nazo ba vérité kofi. Comme par hasard, après Kofi a benga pe bato na bon enregistrer émission wana boy na boy ba kanisa ki na l'équipe on a finga nzoka batala boye émission place des artistes présentation Charlie Balaka na bandi émission na bandi na ko komisa Kofi Olomide kota zaki na mikili ba bengi be pecho moyete pecho pita azo ko komisa yo boy na boy ba chele na téléphone ayoka nga siko todo ça là émission na Zakari na bengi sa ba masa na maison mère BCBG ba ya à partir wana nde na koma journaliste ba image on a ti lelo na gardara. Alors, tant que journaliste, Kofi Olomide a outil poto aïe. Na super téléphone na bengi Kofi Olomide. Ata na photo na bimi po azaki na système à téléphone so ka bengi photo ko bima. Photo bimi na ta. Allô? Nani wana? Ay bonsoir mon fils. Eza nani? Charlie Balaka. Nani? Charlie Balaka. Charlie Balaka wapi? Charlie Balaka. Ah, mon papa, na utotalo kala mingi tena TV on a dit costume na kaloruta na kona parler we Antonik. Olobi nini mo pa mo konta za ko yoka yo. Ngai bisi mon fils na bingo d'abord pour informer que non, na komi journaliste. Okomi nani? Na bisi na komi journaliste. Journaliste? O sali ndenge nini comme journaliste? Très amusant. Ce qu'on avait non, viens dans gazon et 600. Abi yemo sur le bras. Ah, c'est normal, musala nous se senga te forcément tanga ponga pe jour moko na zakana bubuli yondela na masa na moko ivoirien. Tokenda na zakina mère santa. Bubuli na mosi na yepe ya pale. Ivoirien wana masa na biso zakina momite to kutani wana a récupérer des momi moko place wana mutakino na bandumba mibale lobi na tonga benga ngapo ayibsanga ke Kofi Olomide kimi ankolo ezale pa na yo na komi pasteur. Donc ndenge moko na yo pe Charlie Balaka mutalala ki na bandumba komi pasteur yo pe ndenge moko Charlie Balaka olelo la muko komi journaliste. Bosala ka ndenge nini pour koma ndenge wana. C'est le plus important c'est que na benga pour informer que na yamba yo dimanche prochain na émission. Abi sincèrement ngalo naza ko zela yango na donc so na moni pena ko yambinga ozotu na ba question boy na boye wana na kondima comme journaliste. C'est le but na zo na parler na caméra pour na sala spot annonce on na yamba yo. Ndeko nanga na kenda petit na ndako na ye na manke ye o la nanga na grand hôtel na komi na grand hôtel o na zate na na restaurant moko Château Margot côté Circouf na côté na restaurant wana ba image wana o to sala na ye ti le na garda ponga na bungisa ba archive très important. Ah Kofi Olomide caméra ye azoto ye sama sana boye bien oui porte-parole na yo ouais a benginga le bien comme journaliste na minute na zo mituna. Voilà, merci beaucoup Balaration. Il faut que émission yo, tu vois que série deuxième partie, troisième partie Ali, quatrième titre aussi, la sixième partie. Il y a pas de même problème. Septième, c'est pas grave. Il y a pas de problème. Mais alors nous sommes à la fin, on va travers le monde. Alain Dinamo l'homme suppose agréable. Nani? Alain Dinamo. Alain Dinamo, on appelle la personne beauté. Surprise agréable. L'homme aux surprises agréables. Na PCP beauté, asa mboka nini? Belgique. Oh bana bela tu na PC bango beauté. Vraiment. En tout cas, on a sentir. Ce qui n'a senti atika lianga po jusque là. Nazana non vierge ndenge bomo na chaste quoi. Donc naza vena donc na mututé quoi. Donc ce qui y a rozala number 1 pa kanginga mobimba donc ezalaka ye na ye. Alors, pesa numéro de téléphone, ba balinga contacter nga mingi WhatsApp na plus 243 89 64 10 901 00 243 89 64 10 901. Merci Stémaï, merci vraiment pour vous avoir suivi. Merci Kaparangonzo, on est là. Nous sommes à travers le monde. Nous pensons également à mon vieux Alexis Castleton. Alex Castleton, mon vieux depuis London. Merci beaucoup. Kaparangonzo, il faut sentir que Frank Stémaï a un bateau. Tout qui peut nous Kaparangonzo peut ça bien. Et puis le boss américain Fabrice Nseka. Fabrice Nseka. Des fois, le boss américain, Moninga Papi Mamale, Motema Yamirna,
Merci également à celui qu'on appelle bien sûr sans difficulté financière, papa social Gaucho, David Eloutete. David Eloutete, papa Chosa. Voilà, tu peux se faire mbote. Qui ne va t'en bon à la revenir solo. Alors merci, nous pensons également à mon vieux Gauthier Mascotte, le boss idéal. Oh, Gauthier Mascotte, on a besoin de Moutunanga Kati. Oh, mon ami Gauthier Mascotte. On a Mouta Wenge, donc on a battu au sang avant, voilà. Gauthier Mascotte, vraiment, la PC Mbote, vraiment. On a Moutunanga. Merci beaucoup. Je pense également à mon vieux Djongonda, il mène la terre avantageuse. Merci beaucoup, papa Kevin Natangonda. Et merci, Ko. La première dame de Lausanne, merci, Ko. Moté Mavego Belisha, grand prêtre. Ma parent André Djeloua, un enfant pas comme les autres. Merci également aux soldats américains. Martin Boukanga, Motema Carmen Fontens. Merci Nabandeko News, ce à travers le monde. Je pense aussi à Galien Louis depuis Canada. Et puis tous mes frères et sœurs, Bolinganga à travers le monde. Blandine Lando Bébégou, Motema ya Prince Makula. Merci pour les bébés. Bandeko tout. Bolinganga encore il faut de plus. Alain Dinamo, l'homme s'oppose agréable. On est toujours dans les bons. Maman Jani Samba, merci pour le soutien. En tout cas, bon, et à travers le monde, on est là, bien sûr, connexion au 4 mai, au moins le travail a repris, donc on a dit que nous sommes toujours dans le bon. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, et surtout grand merci à Maël Sadik pour le travail. On est là, et puis portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.